Marina. Naseni. Eh, basela raté. On est dans Barcelone TV. Marina, à la maison, elle se comporte vraiment comme une maman. Même envers nous, à Taraba, âge n'a bisoté. S'il s'agit de crier, elle crie. Elle est comme notre amie. Parfois aussi, elle est colérique. Neti lelo boy. Na risona nobi. Il faut kazala. Parce que son vandi. Ils font de l'émission boy. Na mwaka kiata mabanga. Coco. Bonjour. Bobby la Sima. Nous n'avons pas le moment pour faire les amis. On va voir pas seulement sur moi. Mesdames et messieurs, toujours pas Marina, votre star. Nous sommes dans le message pour surprendre. Nous sommes dans le Barcelone TV. Parce que vous êtes la chaîne anti-stress. N'est-ce pas la baronne dans Barcelone TV? Donc nous sommes là chez Marina. C'est la star du moment. Je suis pas même pas à caca ouverture. Tu as eu une réaction de sur les amis, parce qu'on n'a pas appelé. Champions League, tu as regardé au Canada? Mesdames et messieurs, merci d'abonner sur la NB Naomi Barcelone TV pour la confiance, la fidélité, la bino, la chaîne Oyo et puis la minata la professionnelle. Les locaux candidats mais on s'est passé bino na yé pour Marina a yé pété mais pour passer na yé bon moment to yé bananu denga passer la journée na yé qui est Marina à Salaranini et tout bon là on a Naomi Barcelone TV parce que maman bobo ezaka la Naomi Barcelone TV. Marina. Naseni. Eh, basela raté. On est dans Barcelone TV. Marina. Bon, faut comprendre quand même à évacuer. Eh,
Yo bon on a na Barcelone TV. Eh biso ka bongo. Biso ka bongo. Eh tu yo taloti. Surtout zonga. Kasi bima yamba batu bongo. Oh, et papa yamba batu bongo. Bonjour mamie. Oh, c'est moi qui s'en adresse. Comment ça va recherche même Barcelone n'a point autre dans l'adresse. Marina, ça va plus souvent dire ah ti RO. Ah, tu vas te maîtriser au coup dans Kanazawa. Oh, bimotaka. On a signé. Si on commence à extranger, on a un peu de pardon. Pour ça, il faut bongama. Mais la monde est déjà propre. Tu as tout de suite au bangani. Je ne sais pas si tu es là, tu es passé journée. Tu es ton caméra pour solo. Voilà, ma bilingue la surprise à vous quand on a Barcelone TV. Na bien maman. Na on passé journée à Awa. Toyeba, des Marina passe la journée. D'ailleurs tout le monde est dans l'homme canatongo. Tout le monde est dans l'homme canatongo. Ah bon, on est dans l'homme canatongo, voilà. Donc toyé. Maman, ce que vous avez solo. Oui, ils sont venus. Tende kosa bokotana banda ko batho bana bola tena ndinga mabete za mabema kati ntantle pa libanda bokota te oh e bon ngabi ka tokota ngai na motalo ata na toilette o meminga to va na biso ko en fotalo sala nga ngo ko tena ndinga bien tu sais ni papa o filmer no da boye médecin on a expliqué non na sima kamera expliquer kaka ata liboso caméra ya mabeza pe baninga te nga mambo sinyela na mati mais je tous ala kuna boka tuna nezo ta kimana na yo talo bongo ko yo talo nga pe na yo talo singa na ila ki ba kamera ko sa blo aboite a ça on lo tu na soka tout ndenge Marina passe la journée tu es to koti to tuni vina liboso ba bibo na sima boni oh tala ngati elle a bien bien santé yo ça va wa muda soni santé santé bien tuna nini zala no kana ngozala kaka biso toyena biso otalo donc au moins pas makambo yo atata tukenda bimission ba prépara ngo ebikeno moi ce que le Barcelone en sali poto zalene na matanga ya mundu ebisenga makambo ti ko asaleng ya oyebisanga ki lobi no zala no ya ko lia boy na boy menga na ebe ko ko sa po ya kaneti akosa ite toye wana zala à l'aise on est là donc on a dit ça de comme ça dans le love to tala tout le monde a aucun scène le love vraiment dans des vie réelle de l'autre zana Marina tipo kwa kole tia olamba toye to za biso à l'aise on est là moi sur la mine to masala ni invité ça ani on vient de gros ça c'est ça no quand même merci na sepe na resa ko bena biso te babenga na ba paete me boseli nde mabena ndinga solo boseli sikonde mabi mwinga biloko na dingango te yaso nga dinga na makambo boye ebe na ndinga biso to bona biso kokana voilà na eza na équipe nanga toyeba na tongo na yebi te to bana nini po toyeba ko banda awa na tsola mukanga na zena to zena biso na matanga pa mundu eri to zena
ye camarade nde kino wana tozene la pat nsambi na matanga oya lali nda tinjo yo yo la musanga na ponyi mais au moins même bazon TV au moins la professionnel na kasi ko tozene biso na matanga lobi fati c'est les gars bien ça va biso tozawana na tikio to ton travail tout papa ndenge ezalaka sambela no telo dimanche nakendaka yo bezalaki lelo na programmaki yo mpola yo ndenge avandi na ngai yo sanoka mosala équipe na ngai bakozwa yo bamona mpo betete bakosala mosala te nzemisa pene esimbaka eloko te olingi olambaka te oza yebisa so na marina awa siko toza epa bamarina epa marina mpo bamoi deja kuna baisi soko na nsima tuzi komo awa naza epa na nga siko boye tosuka ndeni nzambe na ngai epa biso te epa na ngai awa mpe nao ah bon epa nao nde nini epa na ngai ndako na ngai te ndako na ngai na mobali na ngai ndako na ngai libala noza marie toyebi te oyebi epa na ye na ndako na libala oyo bafia théâtre babalaka te amarina kosala bajite oza tele réalité kasi na wana bavérité siko na sali ndako na libala papa yazwa photo mariage mama na ngai eyinaka nzambe na nga nyonso na mi barcelone tika olukeso ya problème obalaki nano avant to libala ekute jo na théâtre bali na théâtre ya bali na ye na théâtre bamesananga na makambo te lelo osala yango bamesananga na makambo te boni boye kosalisa makambo mama lelo tosala naomona allo maman na ngai nzambe na ngai tu vois ce qui est étonnant c'est quoi bafia ya théâtre nde bakenda mpeka basango mabe mais je vous dis toa na ma campagne na ring koyeba numéro te numéro 6 epai ya marina croyant ke na kokute epai na bango epai na ye abala une femme mariée oboti na mama bana bana combien mama bana ebele eza te marina la professionnelle na bala na bana wana siko kasi bana combien ti kasi na bana ngai ebele na bota na mama bana 5 aloba bien te mosiko ndima te nini kana ta yo wana bavie privé na ngai libala na ngai na bana ngai wana bavie privé ese bino basala vie privé talaka nalobi déjà marina marié aza vraiment na kati ya ndako ne na mobali na ye foto yango wana mère de 5 enfants waouh bafia ya théâtre ça va kala mingi mpe te tomona mpe naomi barcelone tv la patrona ka ndenge ezalaka mais ebulwaki bafia théâtre babalaka te ezala nini epo bafi nyonso babala te ya kishasa bazalaka bafia théâtre non majorité baza na kati ya théâtre yobi combien basi bana kitoko no boye olobaki obala oyebi ya tunanga nini kondima obali na net monde baotalo code edimie ça va marina toye atoa na salon siko nayebi te obandela nini mpo toyozwa na ntongo osala mpe mosala nasala naza mwasi bongami na mama bana mwasi madame nasala mosala te nasalaka je te laisse le temps sala simba mpo otyola moto na pongi monoko ya bolandi nga nana shwa te nga naoke te naopangisa vraiment ndako nasala mosala mama ebazwaka kaka opangisa ndako ça va sala kasi totikeli yo salo obanda wa marina osala omona batele réalité te yo ozala no à l'aise fais seulement ton travail sala bazwaka bongo ekota bafani bamona peke marina sala
Ça va bien. Pas découvrir on a Naomi Barcelone TV. Ok, je te laisse le temps. Le temps au bon ça maille, na loc, na raclette, ça va.
babone nyonso tu ya Nami Barcelone TV nayebisaki bino toyeba Marina Ngoya mwana moluba moko boye bino moko boye ndenge asali mosala. Tu sais eloko eza bien eza ke komona une fille azosala théâtre nde babenga maboke na biso mais en tout cas vie stable stabilité oyo ya Marina Ngoya esali ke na comprendre que ba fille théâtre nyonso tout ndenge bato balobaka ba fille théâtre mon boulot balingaka kobala te aza epa na ye avec ses enfants 5 donc quand on a wana mes maman a 5 enfants et puis mariée non, je manque de mots hein, mais c'est bien ah tu sais pas na ye na invité Marina Ngoya pangusi ndaku to comme étape ni donc tout ce qui est attente à ça moi souhait ça va bien on est là hein Marina ensemble ok nous allons aller Tata oyo eza nango tele réalité kota na yo Loïs jogo ntango yo moko otie video wana osentir nini mais oui il faut attendre bien ya boni là c'est connecté et on dirait les méga n'ont pas inspiré ça va pas de problème là activé comme ça non c'est connecté comment va est ça problème tata nana moi crédit na maman ameka pour activer les mata 20 000 ce qui est ici 60 c'était 150 mégas 24 heures. ah Vodacom. ah j'ai Abaki c'est le bisous. 150 mégas 24 heures. 50 unités 100 mégas 24 heures. Nous sommes dans 60 unités là qui n'a 100 mégas. 46 unités, sauf 50 unités de 100 mégas 3 jours. Et sinon, nous avions pour la 3 jours. Merci lequel ezalaka bongo papa comme déjà nalelaki mpe na bainvité tosalika ata dimanche eza nango problème te on est là seulement pour travailler eza nango na problème te nde nayo se rendre compte ke esimba te vu ndenge biso tofilmaka bango des fois bosala bezo te nde nabete to anele kaka après dimanche problème. déjà
Elle est gentille, elle est bien à temps. Déjà, tout le monde melati. Il y a comme tu as un champion stick. Alors, melati. Nathalie Babi, elle sublime. Des gros bisous à toi. Numéro nanga bafana na biso benga ngai na besoin ba remarque na bino ba suggestion na plus 243 90 560 25 05 wana bon dans la professionnelle lié moko ba inviter la bino pe bolingi bengi la professionnelle doit na besoin ya mutu boye naza prête pour vous servir kala ndenge ezalaka c'est tout melati. Merci beaucoup. Bien, on te cali pas bien. On a invité. Tu peux faire un truc pour nous sur le monde là. Mais puis ça 2 minutes, on a débarrassé la tablette. Ok. Oui, chers abonnés, il y a Naomi Barcelone TV. Bon, on a gindenge touti kolia pour na tarabana to lia kite Marina ngoi. Ça les biso touti olia wana. Mais na ninto so la moi mukie na Marina Marina na épité mère de la famille, mariée, tout, je ne sais pas comment tu combines ça. Bon, on trouve pas déjà équilibre. Na bala pililote, na bala kalati. Au bala kala, ça va. Sala, donc on trouve pas déjà équilibre, mais na zapi na batu baida, na ndako. Na batu baida. Au bala siko avant, au bandi théâtre avant bala to. Tina bandi théâtre avant na bala, nga pe na bandi théâtre moi kalamuki 10 ans depuis 2009. Et depuis 2009, na bali na libala, na continue na ngape. Au bali, on a un théâtre. Et puis, au bali, puis na ope anzimi na pété.
Oh non, tout net. Parce que attaque toi toi na biso. Hein? Pour moi mingi to monara fille à théâtre sur Bali au mona mobile musura lingane ba. Hein azana ina selo yeni ngazo kanisa maramna e a opekisa e. Siko yango na ngina tuna. Au Bali, mobile amona ki na théâtre et puis est à laisser au continuer carrière na yo. C'est ça non? Premièrement, tokutana na na théâtre té. Tokutana libanda. Après apprendre que na sala théâtre. Aboya ni tanzima kina na continuer na nga petit ya. Era ki atali Marina parce que no boya so na boya olinga so te tanzima rasho ezate. Bongo te. Wana eza bongo te parce que star eza ba vie banda kuté. Na famille naza artiste te na famille naza autre. So famille na ye era memi yo so na famille na ye ba découvrir ki bomba qui n'a que ça à théâtre parce que nos familles surtout biso ba africain la famille na biso ko yoka kaka moi si aller kaka na TV ça donne déjà liboma hein qui peleke c'est so yé na famille na bango Marina film ça à théâtre c'était comment? Bon, le fait que on me manga déjà na famille ko présenter nga c'est qui accepta qui a trouvé que théâtre pour nanga izaka musala donc na mona ye fan te na traita ye fan te na traita ye moto on a besoin azala ponanga donc c'est un peu ça théâtre eza musala eza pe na moto musupe musala normal boy mobali pa boyi ya pekisi yango abali alobi te na lingi musala te donc il faut seulement faire la part des choses nayebi ki na bima na tongo na ke tournage eza musala nanga et quand je rentre à la maison naza moto mususu c'est un peu ça. Deux personnes différentes. Oui. Deux personnes différentes. Marina, hein, à lobby, théâtre, il y a Zorango, Moussala. Maintenant, ma relation, yo, ma coordonnée, parce que ils ont des fois, vous voyez, na chérie, nous, au téléphone. Ma fan, puis ma ramsou, qui m'a dit, on a un point d'état là, maintenant, ma peine, c'est quoi, la boutou. Est-ce qu'il a le temps et on contrôle qui a appelé? Qui a fait ça? Bon, je peux dire que dans la vie, il faut aux alaka discipliner. Nazana ba principe nanga pe nayebi ke à telle heure téléphone nanga. Bon, naza un bureau te. Des fois ba ko benganga ba bi tournage eza heure tel. Natika toujours connexion nanga ouvert mais so na lina la na moni ke eza na heure mon boye. Il faut na pesa ngo famille. Na che silencier na tala ba message nanga na tongo. Nayebi ke ti na heure tel. Donc, quand on a un téléphone, donc qui peut donner un déranger, que tu as les solo tout le temps na téléphone. Donc, heure mon salisa et randa quoi, ça tu travailles à 10 minutes quand même. Et c'est arrivé à appelle moi ou petit peu à ce peu dans autre beau petit peu maman na incompréhension. Fan moi fan à Marina. Tout ça bateau. Ba fan ba benga biso mutu mutaza ba manière na ye mais toza na devoir wana yo traiter bango bien et yo traiter bango bien so mutu abengi nga atuni nga vie privée na nga te non répondre était quelque soit makambo yo ebisanga so na moni ki te place akomo kende komo koma boye na expliquer o nga nazali mususu pe o azana respect wana a solo non normal mususu pe o amoni ki te na ko embêter jusqu'au fond. So moni qu'il faut bloquer ou bien ça la mais tu peux ça explication pour baza ba fan to linga bango et baza ba fan to linga bango mais biso monde toza na ba discipline na biso otoko guider ba fan na biso ndeni toko évoluer na bango c'est un peu ça. Ça là on a profité on a pris ça mon vie illusion et confort des Bill Gates des gros bisous bah mbote vraiment big salutation pourquoi pas mi fille Missouri star mi fille Missouri dans les ma casse maintenant le ko na mon noté mi fille Missouri je suis là avec Marina Ngoy bon mon ndenge na yaki pour la yebi bamso oh pour la nini ngo yo sa émission au signal raté non oh eza façon on a mon il faut ça tous aura bongo tout ça est pas Marina Ngoy une mère une femme mariée avant dina mobali na ye a wanda kumoko mais tout était vraiment beaucoup été ouais beaucoup été so beaucoup taqué alinga pas bima na caméra té non mais azate azan kinte oui azan kinte na bana pe to moni ba monter bon bana
okuti bango te parce que tozali na baproblème ya matanga comme le vendredi faki tozala na bamorgue et tout na samedi baza mikie motu vraiment oyo ozwa soin na bango azala ete yango na déplacer bango depuis jeudi bazalaki epa maman mais lobi déjà na okende récupérer bango bazali déjà bazali déjà bino moko bomoni Marina Ngoyi chez elle vraiment rien à dire eza pe kosa la fierté ya ba fille à théâtre hein ils ont ça la vraiment fierté na bango komona une belle fille une belle nana comme ça aza epa na ye na mobali na ye pour libala esalaka mpe kaka mwasi esalaka biso kitoko quoi esalaka biso vraiment bien. Oui Marina, je suis avec toi aujourd'hui. Tu dis déjà mais il y a déjà Jupna, tu dis déjà Mapa et tout, je ne sais pas. Étape nous sur ça là. to solo la na biso ka so mambo saleza so na mina telema no te mais to solo la na biso na sasuni yondo yeba et bon to lia te to lia mais to lia na biso to lia te na lamba te po dimanche na lamba te dimanche déjà nazala na émission na nga mokilinaire na sala na ndako donc babiloko ya dimanche ya ndako tolamba yango samedi ozabe na émission no mususu osalaka sala émission na nga mo ya ba cuisine yango maki wana faso osaleleli yango lelo na anilaki yango na nde bino bolingai boya na anila yango lelo nasali tournage te air moto olia na biso tochauffe ka biloko na biso alobi tolia yango Marina par rapport au sucre ya ba ninga na ya musala o travailler na bango ozaka na bango ndenge ni na bango babala te bao babala te bao baza ba célibataire pour entretenir na relation ndenge na bango bao babala te baza bato bao pe babala libala eza nango problème te eza nango te kipo yo bali nde okomomona yango ekomi sopelo nino bando kolia yango bato na po non eza vi na yo yo ndo acceptaki ke nazala boye mpo na nga namona yango eza eloko ya spécial te heure nazala na baninga na nga tozalaka bato nyonso oyo tozali donc c'est un peu ça baza bato baza mpe na barelation na bango tozala bien tozala na biso bien na mosala tovivra vraiment très bien. Donc on est des amis, to seka ba buzoba, to sala na biso ba makambo to. Donc osika pe pour talo bonjour sika te kakao. Na silika makasi, moto na silika te. Na bi ko talo boye. Te la professionnelle na silika ka. Musisa kando ngezala te. Te na silika na za moto, so mama mbwe pesi nga kanda na silika ka. Na silika ka. Vous avez théâtre en 2010 hein. Bon, fin 2009, début 2010. Siko net na ba monde ba nzonzingi na kotakyo. Bon, na monde nzonzingi. Bon, na lobakanga akoti vraiment nzonzingi bien en 2018 parce qu'on a des pays accéléré. Bani parce qu'avant ils allaient dans de faux seulement filmer moko et quand on était mais 2018 vraiment ndé na côté vraiment mon ando do ba tout ba koti singa. Batutu bakoti singa ta na koloba parce que na jouer ba film abate beli et na jouer ba film abate yango pesa le lokota kota ndo koti makasi wana et tant mutu moko da acheyo ba scénariste mso ba sepeli ba apprécier jeu na yo ba komo benga yo donc ezaka ba menyo so wana nde isalinga lelo donc so tourner déjà yo so sali film na yo moko komi opesi peut-être producteur tenga mono na pesi producteur film était mais au moins tu travailles à peu na bato tu travailles ensemble mais nga non na commis film na puis producteur te jusque là non tourner quand ba film à bato mais on capable comment et tout ça quand ba musicien te so ça déjà na orchestre moi er mon inspiration ça la moi nzembuno jour pe présent et biso chavu nzembo ebité donc faut à la carte donc on a on appelle ça vraiment pour savoir na yo banda ça la théâtre question au ponanga ezala un peu difficile mais parce que nga nazaki vraiment na besoin ya théâtre te nga nazala na besoin nazana nga lokwa yo
et nazala vraiment na besoin nasala nanga journalisme nakoma nanga journaliste télé et il se peut que famille lingaki te famille linga était donc famille qui est un peu vraiment stricte raison bon jusque là bon famille zape munene to koli to kaboni mena ebité mais jusque là na famille nanga et puis naza moteli boso ona kota monde TV na famille nanga mobimba oui na famille na biso vraiment mobimba ngande moteli boso donc ezala facilité il y a de ceux ils ba papa nanga misusu ba solisanga jour ba mona ke non na bali to komo solo là misu basolisanga heure bamoni nga na komi responsable tokomi osolo la misu kutu balobaka ya mikotisi na makambo est-ce que akozala liso moto normal donc babanda omona ngo lokwa likambo boye ya somo ezo okomi esprit professionnel ba famille na biso vraiment ba makambo wana to ezalé te en tout cas balinga koyoka ngo te nga sala théâtre yo batama na ça théâtre vraiment boina bata mina kenda na ki classe na kimi na ki répétition tournage boina obimisa bilamba na bombisi lokwa peka eza na TV bakomi pe ko mono wanga ne longino te ti na signé kaka mais ils allaient facilité vu que déjà kutu na journalisme déjà baboya kango siko na théâtre bon na koti siko na théâtre na commerce si qu'on a besoin aux appuis moto azala comme modèle nanga parce que ça mon salo zande parlande na que Lucasiko yo moto za modèle nanga mais avant nazala na posa théâtre té yango na salara modèle nanga depuis té na théâtre donc tourner tanga na koki tanga na lo bango des fois na émission na zoé modèle nanga na jouer le quoi était pour na ko capé jouer le quoi était mais j'aime bien sa façon d'être na batonyo so na zoka yo fanda na ye na mona ye en distance comportement na ye et salanga très bien je me suis dit que non nga peso na se comporter le quoi ye azana est pas artiste azana pe na télé mais azana ba façon mon boye hors télé na mona que le quoi artiste était eza si la bisalo na pesi mbote bekam place aza si la bisalo de gros bisous à toi Marina Lobi ye en tout cas, on fait quand même ma case. Oui, Marina, on a posé question à équipe. On peut 10 ans en mariage. Bon, on a sali 5 ans. On a bali depuis 2014. 2014. On a sali 10e année dans le théâtre. Mais dans le mariage, on a sali 5 ans. Et donc, on parraine pas. Et et non, on a commis prête à parrainer. On a mon peine à apprendre. C'est pas facile. Voilà tout ça qui moi pose tout sur l'andamou tout ça continuer on a posé quelques questions hein na batouava na Marina awa comment elle vit tout annonce peu barolo bandeni par rapport à la façon d'être là nous sommes là bon c'est là donc les journée tout ça na Marina merci na babone nion surtout merci na babone so balingara Aminata la professionnelle na émission na bras ouverts parce que émission toujours yamba to yamba la bino batunyo sommet pour le moment la baronne dans Barcelone à lobby ana posa na famille na non vous comprenez les familles na ndé liboso donc choix exact nous sommes là avec Marina beaucoup na Camille qui n'a posé nos questions Marina tu fais ton travail bisous Rosalie. Merci beaucoup. Ok, on est là. Et non, c'était la façon de dire ok. Ça va. Voilà. Oui, voilà. Ah, tout ça, on a quatre lopango, mais tout dimi to poser plus moi quelques questions, na bateau bazarana Marina, ba pasarana moi batango ebele. Je suis là avec le papa que vous voyez. Bonjour papa. Bonjour madame. Papa. Comme on a Jean. Oui, papa Jean, voilà. Maman, toi, yaki aujourd'hui misabilo connaît pas Marina. Yona yazana ni pas pour na. Bon, aza ser nangai to solakana e bien. Nayaka soki abengai na bajour na yeko repasser bilamba. To solakana e bien penza ser nanga ona. Azara mwande nini. Kolobara ko mambo bien te.
lobazara ndenge nini kanda kanda gangelaka comment te azalaka kanda te asekaka na mutu nyonso asololaka na ye bien bon na egare na nga donc namonaka ye tosololaka na ye bien namonaka mabe na ye te. Ok, merci Papa Jean Asepeli. Papa Jean, je fais un petit tour là à côté. Nazwata 2 ou 3 personnes va le bien un peu sur elle et puis nous nous retrouvons. Voilà. Oui, toujours dans le cadre de témoignage à Marina. Si tous en famille, Nazui pe muto à Rukolo Bassurier. Là, je bonjour mamie. Bonjour. Boni. Bien. Comment on a mis? Là, comment on a approché ça? La rencontre à Marina. Rencontre à Marina. Est-ce que tu peux nous dire comportement à Marina, comment elle vit à la maison, ils ont rendu nini pour ba famille pe ba yeba. Comportement là donc Marina va bien. Ah moi mon malamu respect parmi balé qui n'ont surtout na lungo la kaye. Donc azovanda bien et tout. Même notre balane Zabia se comporte bien. Malgré le tournage, nous avons été dans la mer, très bien. Malgré le tournage, nous avons été dans la mer, très bien. Voilà, merci grand sœur dans ces pays beaucoup. Nous avons fait une émission de Bino. Donc, on a le bama quoi. Et c'est parce que télé réalité bien. Et tu as payé bam sous quoi. Pour la surprise au bossal, ils sont venus sur un ton brisque et ba pété. Donc, c'est pas si sur ma casse. Des fois, ce que nous surtout avant là, à bon déjà. Au bout des autres étaient ni pas peine dans la pour surprise à boyer. Donc lesquels bisous marraines c'est lesquels n'a vraiment. Voilà. L'émission ma carte. Merci ma chérie. Oui, voilà, je suis là avec sa voisine. Elle va nous parler aussi sur Marina un peu. Bonjour ma chérie. Bonjour madame. Comment maman Soraya. Oui, maman Soraya. Vous avez la Marina, ouais? Oui. Vous avez voisine. Oui. Maintenant, par rapport au comportement de maman Marina, comment tu la trouves? Bon, maman Marina, naïbi vraiment muki. Mais na ton muki on naïbi, ndeti toyeba na temps ebele. En tout cas, naïbi na temps muki, mais na temps muki wana ndeti ka to sali 10 ans. Yo mo comprendre kaka. Sa façon d'être. Donc sa façon d'être, sa gentillesse. Mingi baholo ba peut-être bon aux autres témoigner kaka même sous pour nous sa image moi ya bien mais ils a pour na bonté ils a par rapport à ndenge na vivre na so pe ya mabe ils a na bomba te na loba. Voilà, vraiment sans vous flatter hein ils a kande ba loba pour biso monde hein to moni vraiment aza vraiment moi si mo kande ba loba maintenant pour son travail j'ai un mot à dire pour na msana e. Bon, souhaiter par rapport à son travail, na cause a vraiment un mot à dire parce que ils ont musala au yemo quoi pona et puis aza madame donc ba permettre ya ça musala na donc tant ba permettre déjà cela veut dire que azo tambola bien na musala ngo azo salango bien na ndenge esengeli azo pesa azo faire passer ba message moko ya bien. Donc, en tout cas, sur ça, et là, on a souhaité kaka bonne chance. Donc, à continuer qu'à bongo. On a besoin. Donc, c'est un peu ça, continuer bongo, à changer té, donc, à bêta côté té. Pour nous le bébé l'été, donc, à continuer qu'à aller. À bêta banda té. Voilà, maman Soraya, c'est fini. Ok, bonne chance à toi, Marina. Pour bêta côté té, pour bêta mpanzité. Ok, merci. Oui, voilà, nous continuons toujours. Quand un témoignage à Marina, je suis ici avec ma chérie, ça va? Ça va bien. Comment Aldine. Aldine, par rapport à Marina, aux années. Petite sœur, Naïe. C'est sa petite sœur, hein? Toye Awa, on est sur des Toyaki. Dans l'Ingolo Baka, juste un mot par rapport à témoignage à Marina. Comment elle se comporte? Oh, yo monaka. Marina, à la maison, elle se comporte vraiment comme une maman. Même envers nous, à Talaraba, Aïe, Nabisoté. S'il s'agit de crier, elle crie. Elle est comme notre amie. Parfois aussi, elle est colérique.
Elle a une bonne, mais ce qu'elle a mouillé n'a pas encore côté la bino na chambre comme il ganga bobima. Colérique, hein? C'est ce que j'ai cherché. Nazu quand même Moutalobi. Oh waouh, ça va? Mais nazo sambusete, nazo azama. C'est ce que j'ai cherché. Ma bête, na façon azalilaka. Elle est comme une maman. Azaka ateo artiste, mais nanda kunaye, elle est vraiment maman. Atika laisser aller. Siliki. Ce qu'il siliki ma garde à kanda. Comme ganga. A garde à kanda parfois. Moi j'ai dit d'abord, voilà comme ganga. Ganga vraiment moi gangi bobima. Eh bo sala boy ngala lingi boy te bilamba boy mais l'oubli que là peut-être sa bonne, mutako kyo sala bon wali biso beto za la former ne za la former. Waouh. Aldine, hein? C'est Aldine. Oui. Aldine vraiment à décortiquer ce que j'ai cherché. Aldine, c'est gentil, hein, dans ces pays. Voilà. Talaka. Marina Ngoi. Pardon. Mama Bana. Moi, ça libala. Ça me l'a. Non, mais tu bosso. Oh, tu n'as pas besoin de baloku mwana. Problème. Mama, yake na mama nzambe na. Nous avons un peu de bosso. Tout ça, bah tu billes, bah camarades, bah maman, bah yaya, billes na théâtre, bah bala, bah bota. Voilà. Marina Ngoye, c'est biso. Osambela. Maman mokili so nzambe te na priaka. C'est comment on a vu la théâtre na pe baloba makambu ubi oza koto yo ubi oza koto. Yo à côté lui. Ah, mutu nyonso azaka kota telemeli ye monga sambela nanga. Bakomba mpe ezalaka kaka babitumba banini omona yango mpe. Bon, na vie ya moto to pesaka théâtre charge te même na bafamille na biso mpe bakomba ezali komba eza partout eza te comme tosala théâtre nakoki mpe nazwi likambo na nga na gauche na ye nango kaka na théâtre ke komba nange euti kaka na théâtre te nga nazala na problème na bato théâtre te na combattre moto te so moto akosan charge na nga nzambe mpe otalaka na ye nalinga otya makambo wana na motu te mpo osala mpe mosala no bien te obebisa ba réputation baninga pour rien. En tout cas, namona nanga pe mutongo osalanga mabete. Oui, Marina na sepeli vraiment makasi ya bibiso
kitoko wapi. Mais dans la rubrique moko to salara ezaki oyebisa biso mauvais souvenir na yo. Oye oza so vandi boyo raisonnant ko bandolela bada tongo ti pourquoi. Hein? Mauvais souvenir na ya vie na yo, okoti na o ya théâtre et puis souvenir no ya bien oyo obosana te, au théâtre bemela yo, au et tout. Maloba na banda wapi bana o ya théâtre. Mauvais souvenir no ya théâtre. Ezati. Ezati. Nazwi non te. Non, on a eu mauvais souvenir dans le théâtre. Il faut être sincère. Bon, la vie, en dehors du théâtre. Et la vie, n'a pas mauvais souvenir. Mais, nous allons aller au moko, ils ont vraiment mauvais souvenir à vie nanga. Et au début, on a dit que on a bandi théâtre. Famille nanga elingati. Surtout ba papa nanga ba tikala kondimate. Mais tellement qu'ils aiment salo na lingaki et puis na banda sala ngona oyiba. Mais j'avais une seule personne à banda ko soutenir nga. Eza grande sœur nanga. A onga na landi a banda ko soutenir nga makasi. Donc yé même si a voyager au yelo bilamba a occupé au transport kende salabo mais yé bakaka yé banda yebisanga lobi so ozu yango vraiment mon sala. Tikala na lignée ya famille na biso ko dérouter te po lelo mosala onde ba oboya lobi soki osali yango mabe ozala rejeter mais Papa za pasteur te papa biso za pasteur te la neka ya famille kaka eza nango ka la famille na biso kasayen kaka des fois ndeka ezala nango mais ya banda ko encourager nga donc na banda olinga neti lelo boye na raisonna nobi il faut kazala parce que son vandi de fond de dans émission boy na boaka kata mabanga malheureusement elle n'est plus atika biso akufa abela ki oui abela ka ba opéra kae et opération consimbate elle était morte donc so eza na moto oyo so na vandi na théâtre eza mpona ye donc nanda olinga na moment oyo amona bana nga te amona nga nde na bala te amona nga te lelo nde so na fandi yo tala nga boye eza mpona théâtre parce qu'à part théâtre olinga to mosu oyeba nga te mais ezalaki grâce na baconseil na ye basoutien na ye. Elle était tout pour moi. Elle était vraiment mon amie. On est en Mwanzambe, Lelo, elle n'est plus. Mais les jours n'abota moi nanga moi c'est liboso. Il y a bien que moi nanga te na bien que Lorette Ngoi grande sœur nanga. Donc jour n'abota kai na loba qui grande sœur nanga zoni na vie. Et puis, ils ont joué autant na tika kolela. Ils ont joué na moi si nobi ne connaît biso mususu na famille. Et puis, elle est tellement aimée par maman nanga, par baleki nanga, par bandeko nanga. Il y a zala lokwa ndeko na biso, baleki na ende baza bana nanga. Voilà, c'est vraiment choquant. Ressaisis tout ma chérie. Oui, voilà, on est à quand même mauvais souvenir naïe à Makassi, hein. Voilà. On peut continuer, hein. Oui, pas de problème. Ok. Voilà Marina, on a suivi petit peu sur quoi il y a bien kitoko. Les amis. Oui, bayo. Ah my God. Oui, bien. Des fois ça au bandi musala na ba découragement. Tom soupe na mandonzi mananga teke na kokyo koma boy na mandonzi mateke na kokyo koma boy pour na komi pe non place où il faut na komate mais considération ana des fois bo fandi boy na chaîne Nomi Barcelone TV bobité lelo tokendo tala Marina parce que naza kombote mais na komi
combo parmi bato baza combo parce que nga pe bakomo considérer nga donc kolongwa na yo koyepa na nga eza souvenir makasi oye opesi nga rôle à théâtre te mais oluki olanda nga oyeba vie ya Marina wana ezala nini seke naza mpe moto bato bakonsidere nga donc koyeba bato nyonso nayeba lelo libanda mboka epui na mboka oyo baza famille na nga te bakolo na kozwa likambo boye bozala mpe parmi bato baobenga nga bakoencourage nga baopesa nga bamecondoléance na vie nde esengo mpasi ezalaka komona ke defo fandi boye moninga abengi yo mama boni oza wapi donc eza kutu eloko mona imagina te mais lelo nakoma na bato wana bakoma ofélicité nga donc eza souvenir ya monene oyo ya malamu nakozwa na théâtre eleki mbongo eza kozala na relation ya bien na bato okimaki lobi te bi souvenir ya bien eza koyebala professionnel esalinga bien moko mama nanga Champions League yaka muchango ozoyoka makambo oyo Marina tokomi déjà kokende totiko mpe na kimia quand même nous avons passé bamoment moko pardon ya bien ezabe na bato balinga koti baoyo ayo vraimen ya bavandaka wana Marina akende ezwa boye opesa bango ata wana yo moko vraimen zwata bambote tout epuis tokabwana nakena ya solo sikoyo nakomi so na poso ki ete voilà na pesi mbote ebele na bato tu balingaka nga Marina Ngoi bopesanga place parmi baactrice baartiste ya Congo merci na bino. Là, je te fais des gros bisous. D'abord, le quoi est télé-réalité. Non, mais nous sa famille dans l'ambote. Le petit papa nanga, papa boti Marina Ngoi, papa Ngoi Amouri. Mon papa, je t'aime beaucoup. Au Mela, au Simbanzete, au Monabako Kono Kokola, ba peso lisusu ba barrière petit-fils, eza soué na biso. Ma maman chérie, maman Louise Tumba, maman nanga botinga, famille nanga mobimba, na pesi mobile nanga mbote, na pesi bana nanga mbote. Donc bino tu bolinga nanga mingi. Vrai nanga Linda Makesi. Depuis Paris numéro 10, na pesi mbote belé, na pesi mbote na yo mutozo talanga, malgré linga no te papa nanga papa nanga depuis Allemagne linga no te na tanga kombo na o na pesi okambo te depuis Allemagne place oza so bozaki 3 de Marina Ngoi makambo donc maintenant yo mo déjà c'est bon na pesi ba fan nanga tumbo te bolinga nga et oza télé réalité nanga merci na bino na yebi ke naza moto bolimbisanga place on a lobby mabe place na sali mabe na exagéré en tout cas bolimbisanga et puis place on a sali ya malamu na pesi bino déjà merci parce que bo disposer baton na bino pour bolandanga donc des gros bisous à vous tous bye bye makasi mais place sali ya mabe zani obike po abi makaka abi makaka koya oyamba c'est le côté voilà chers internautes par surtout balingaka Naomi Kalombo Naomi Barcelone TV voilà balingaka Aminata la professionnelle ngapena lingaka bino je vous avais dit hein en tout cas on servir bino avec honneur donc Rosalara jamais déçu jamais donc nandimi nanga na tsala pour bino bo sepelara na profiter na pesa mbote nanga na mon vieux wana vieux nanga ya kati vieux moko bien Diezola de London mon vieux. En tout cas, mon vieux Diezola, pourquoi pas mon vieux Luson Ekofo de Bill Gates, mon vieux Luson Ekofo, des gros bisous à toi, Mifi Missouri Star, Nathalie Babela Sublime, en tout cas, na CP, dans les lots, ils ont tout à Marina. Non, Lucasou Moussou, hein? Vous avez au CP là. Vraiment, restez toujours branchés. Naomi Barcelone TV, vous n'aurez jamais déçu. Portez-vous bien et nous nous retrouvons à la prochaine. Au revoir.